Matondo bandeko balandi ngunduka na biso ya bomoko ya mboka oyo ezali mama na bino wandiwa mamu wa mushinu mukwabu oyo wapi lelo nazali koleka na bomoko ya mboka nakopesa liboso mbote na baebanso oyo balandaka manaka na biso ndenge tobundaka kosala lelo penza ezali mokolo esengo po ete tokutani lisusu na bino na pesi baebanso bazali kolanda ngai na ngonga oyo to bakolanda ngai mbote mingi matondo pe yenge na bino banso bisika bino bozwami na Congo ya Kisasa, Congo Angola, Congo ya Fwa, na Cameroun, Gabon, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, bino sokuna na Afrika mbote mingi na bosani tepe na kati ya États-Unis mbote mingi po ete lelo penza tozali na mopaya moko ya makasi oyo wapi azali kuna pa ya Trump président Trump nde toyamba moko ya Congolais oyo afanaka na mboka na ye mbote pe na baebanso bazali kolandanga na kati ya Scandinavie mbote na bino banso bazali kolandanga na Europe mbote mingi na bino banso na bosani te bana ya Angleterre, bana ya France, bana ya Belgique, Allemagne, Suisse, bisika sobino bozwami mbote na bino. Kasi bandeko toko kende rakaraka o ezali mama na bino, mama wandiwa, mama Congo wabakulu, mamu wa mushinu mukwabu. Toko kende liboso na annonce to mayebisi o ete bandeko tosili ko kufa na Congo tata ya Rossi basili ko bimisa ye bibebe bisili ko kufa colonel Oscar Maemba kufi na prison na makala akondo akoma kwa shokore na kati ya makala na kati ya mabele ya bakoko na ye na kati ya mabele ya Congo tala ba Congolais ndenge bakomi kosila soki tolandi tokosila biso nyonso Tokeli susu wapi na maebisi était les 7 8e mois les 7 8 lokola to bunda ko ebisa ba Congolais te Congo zali ko bunda sikoyo Congo ezala kilobi Congo ebani na Mobutu te Congo ebani na Kasavubu te ebani na Mobutu te e na Lumumba te Congo ebandi kala biso tokuta ki fumu kimbangu toyoka ki sango ya fumu kimbangu oya bundela ki Congo comme na lobaka ba combattant to bosanaka tozo welela komba to bosani banani ba guerrier nini bazaki na kati ya Congo pona ko bunda moko ya babundeli mama Vita Kipa oya zalaki mwasi matata tango bazalaki ko kata yo bakata ki ya kutaki bakati bazako sakana na biso ko melisa biso masuba kolesa biso banyei ko kata biso maboko pona bonzambe ya bapaya po ete mondela yaki ko escroquer biso me atelemaki abundaki altemisa bandeko na ye yango wana pona okanisa bozongi na mokila molimo ezali le 7e mois 2018 na France moto nyonso oyo akolinga kozala na biso elongo akoki kobenga na numero oyo 0033 684 029 491 to 0033 666 53 94 87 to 0033 76 97 17 831 wana ezali ba numero ya France bazali kosala nyonso ba pitango to bandiko wana ezali ba numero ya France alors to zanga te ko benga ba numero wana po ete sika ngo peneza musika te eza na pembeni ya gare de l'Est na porte de la Chapelle et sika feti e kozala kasi to mikolo nyonso to banda ko pesa pe ko loba masolo wana po ete bato bakoka okanga ba numero
to adresse wana matondo mingi na bino baso ozali kolanda ngai ya solo penza na sepeli mingi kozala bino isusu moko mwalelo po ete tozalaki lobi na ndeko na ngai Gibitini oyo tosololaki makambo ya transition proposition na ya komaki lobi oyo elingisaki monde ete ye pona ye selon ye azali kosenga transition bapesa mosengo to ne mwanda semi yango wana lobi bato mingi basepelaki ete Congolais a komi kokoma moto le makaki commence à devenir l'homme lelo oyo tozane sengo Bemba Abimi bapesi ndingisa ete okoki koloba te kasi obimi okoloba te yo zala wana biso soki tobengi yo na CPI oye mais na ngongo okoloba nano te eloko nini bopesi moto liberté ngo ezali ya nyonso te to provisoire to ebite toleki wana na kanisi mokolo poso ezali koya tokozala na président ya MLC Allemagne Bazaiba nde tokozala mokolo oyo mikolo ezali koya poso ya sima bandeko lelo penza tokoloba makambo ya élection parce que pona nini Congolais nyo soit telemi élection mboke uti na mobulu tosali recensement te et le côté tokoleka na élection yango wana lelo tokobenga analyste moko na États-Unis pona koya asolola na biso toyoka nano makanisi na pona élection soki ye azali komona ndenge nini ye asali ba analyse po bango kuna na États-Unis ba makasi na ko analyser alors tokoyoka moko ya ndeko congolais oyo tokosolane lelo na moto na yambo soki okotela ngai invité na biso po ete to solola na ye bandeko balanda ye toyoka makanisi na ye po tozana posa komi kolisana toko mikolisa na moto musa kolisa biso te biso moko kaka botala mboka ndenge ezali kozala opposa zali te na Congo a part ne mwanda semi opposa moko te azana kati ya Congo a part ne mwanda semi boyebisa ngai ndeko na ngai soki nazokosa tata na bino koko na bino azomonela bino pasi ba makesa ya bundu dia Congo mikolo nyonso kokanga bango na Kisasa bato baza koteka mboka ezaka ba Congolais moto na yambo soko ko kotela ngai mopaya na biso bandeko Congolais bo moto na biso ekomi kosila to esila to kotambola mapeka na se matondo moto na yambo tozali kozela mopaya na biso azali kokotela biso awa kala mingi te bazali kobunda na ye po biso na bango tozangonga moko te biso tozali terre na kanisi kuna ezali to na yebi ngonga te na États-Unis boye ezo dépendre état nini ye akoki komona nango to akofanda na kanisi akoti allo papa mbote mingi na yo mbote mama waniwa mbote na bino mbote na bomoko ya Congo losako na bino na kopesa na opportunité na mokolo na lelo koya kosolola makambo ya mboka na biso ya Congo naloba omboka yo mama wandiwa matondo oyo ezali mbuta na ngai yo koyebisa kombo na yo ezali bomoko ya mboka oyo ezali mama wandiwa na biso azali kopesa manaka na kati ya studio ya bomoko ya mboka oyo wapi ekangisi biso na kati ya Scandinavie na kati ya Europe oyo wapi tosangani elongo ezali studio ezali ngbunduka oyo wapi ndeko amoni ete pasi eleki na sale loko yo po bandeko bayaka kopesa maloba na bango soki bazingonga papa na ngai bandeko bayebi kombo te po na boy kopesa kombo nga na yebi bayeba kombo na yo bongo toleka na mutuna matondo. Oui, merci mama wandiwa bai nazali Misezuel mama Misezuel nazali awa na New York. Toza kolanda. Oui, wana kombo na ngai ezali
Misezuel Mambambu na ibite ceux qui boza koyoka ngai Misezuel Mambambu na fandi na Amérique na ibite ceux qui boza yoka ngai oyoki yo malamu matondo mingi ofani na Amérique précisément na ville nini po bandeko bayoka nga na yebi ville kasi bandeko bayebi ville ozali te. Mais na bandi soki bo bengi nga na bino bo bengi nga na téléphone ko zala malamu. Mais biso za ko yoka yo malamu to yoka yo malamu studio na kalisi ba ko zo zongela ngai biso zo ka yo vraiment malamu mbuta na ngai na tuna ki ville nini ozali ville kaka ville na yo. Non nazali na Amérique na New York. Na New York. Ok, ozana New York. Matondo papa tozali ko kende motuna ezali boye opesa na minute oto sepeli mingi po eto siko pesa biso ngonga na yo ngonga biso tozali 20h awa ngonga na bino kuna na kasi ezali subutu makasi kasi non biso tozali na moi tozali na moi biso to badi ko kuma na butu. Ok. Oui. Matondo po ete yo zali mobundeli ya mboka oso mesana likambo yebi ndenge ezaka ba biso na bino to akangonga mote kasi ozalaki tango nyoso kokota na radio lobiko pona kosolula na baimbunduka ebele pona kosolula kopesa makanisi na yo mbuta na kanisi lelo to bengi yo lokwa yo zali kuna na mboka ya États-Unis tolingi to sola na yo makambo to yoki pona élection na kati ya Congo le 23 décembre 2018 yango bino lokwa bozali bato bo analizaka makambo bino bomoni yango ndenge nini yango tolingi to solola likambo ya élection lelo malobo mboka yo matondo. Merci mama Wandi wa kopesa nga maloba na banda koloba boye l'élection ezalaka problème te na bamboka nyonso ezala na Amérique na Europe na Afrique élection ezalaka po na ba parti politique parti politique but na bango ezalaka pona bakoma na pouvoir alors l'élection ezalaka beaucoup plus na parti politique pona changement moko esala na kati ya mboka na bamboka oyo baza kobenga pays démocratique. Donc ça veut pas dire que l'élection eyaka ko résoudre ba problème nyonso non. Donc élection ezalaka ezali étape ya moko ya étape ya ba démocratie pona ceux qui peuple akende na maponami pona aluka moto oyo akamba ye ndenge likaka na bamboka nyonso. Alors soki siko tozongi na ka ya Congo na lelo oyo na moi na lelo Congo aza na besoin ya ba élection te puisque Congo ezali sous occupation. Alors na kati ya occupation parti politique en principe ekoki ko exister te parti politique ezali il faut changer minduki na bango na lipeka mususu na sens que pona bakota esika moko na peuple babimisa banguna oyo bakoteli bango na mboka élection basalaka yango na bapaya te élection basalaka yango na bana ya mboka. Alors ceux qui bozokende bato tout bazoloba makambo ya élection elingo loba ke ezali pona ko maintenir système oyo ezali na kati na Congo oyo système ya occupation système ya génocide eza koleka na Congo ya pillage ya ba viol ya ko balkaniser Congo. Donc moto tout akoloba makambo ya élection démocratie alternance biloko wana tout ezali babengaka na français c'est de la foutaise. Donc eza komema mboka esika moko te et au lieu koluka solution ya mboka mais solution ya mboka ezali na maponamité soki tozongi na mwa sima élection bakendeki yango malgré occupation ekoteki na Congo mais bakendeki na élection mbala mibale epesi bango suite oyo biso tout toyebi banda wana tina moi na lelo totaliser plus de 15 millions ya bana Congo oyo bakufi oyo bawe bamisusu bakufi directement bamisusu bakufi indirectement pe bamisusu oyo bazali na zamba na baye
batiki bamboka na bango bengani bango na bamboka na bango alors solution ekoyuta wana te na ba élection nazongisi maloba omboka yo mama wandiwa matondo mbuta na ngai Mizezuel Mabambu oyo zali kosola na biso na musika to libanda kuna na New York na États-Unis d'Amérique na kasi bandeko bayoki ete élection tokoki kokende élection te po mboka ezali na occupation ba journaliste bamoni mboka eza na occupation te ba pasteur bamoni mboka eza na occupation te ba politicien bamoni mboka eza na occupation te pona bango baza kozela bato baya kosalela bango baya kofanda badumuka mbuta na ngai sikoyo bandeko na yo balinga bakende na élection yo lobi pays ezali occupé tokokende élection te bandeko no balinga bakende élection Mizezuel Mabambu banda to bandanga na yo na kasi plus de 15 ans yango yo to bundaka kaka likamo moko pays ezali occupé moto ayokaka biso te bakende élection deux fois Bembazui a accepté l'inacceptable Kanamba tikali toke na deuxième fois papa Tshisekedi azui alobi bolala bongi ya babebe tolali bongi ya babebe Kanamba tikali troisième fois yango yo dayoki ete Atundu alobi o liboso akopose candidat ya kokende kotika te ote Atundu alobi sikoke oui ye penda osala yango ete bandeko na yo bandimi occupation na kati ya Congo ke batos ba mboka ezala occupé biso tofanda bato musu basalela biso po lokola bandeko no bandimi occupation ke toke une élection bo biso siko tozali bana tokosala nini malobo mboka yo matondo. Merci mama wandiwa yango na koloba boye na wiki koloba jusqu'à na introduction pour na kota na développement na yango mais tant on a pesi wana lobi mboka ezali occupé bato oyo nyonso bazali na Congo o baza koloba makambo ya l'élection et lingo loba batouane bazo faire partie ya système puisqu'il faut qu'on se rappeler que quand vous vient le par président Mobutu tant azo longwa ba institution tout ekufaki bato bayaki baye kofandisa siko ba institution mais ba institution wana banani basalaki yango bato bafandisi ba institution tout na Congo pona bato po biso to mona yango ezali oyo balobaka SIAT elingi koloba comité international d'accompagnement pour la transition bango bafandisi ba institution tout donc ça veut dire que bango bazali ba patron ya bato tout bazana kati ya ba institution wana puisque bango ezali neti ba créer entreprise ya sika alors SIAT wana ezali composé na bamboka oyo ezali États-Unis d'Amérique ezali Canada ezali France ezali Grande-Bretagne ezali Belgique ezali Afrique du Sud ezali Israël donc Israël pona donc chaque bamboko ngana tangi bango nyonso bazali na ba rôle ya jouer Amérique azali na rôle ya jouer na niveau ya présidence yende mutakopesa akopesa ba directive oyo président oyo akozala na Congo makambo akosala donc na niveau ya département d'état Israël azalaka wana pona ko contrôler pona commercialisation ya ba minéraux ya Congo France bango bazali bapesaka ba conseil ndenge nini ba makambo ekotambola Belgique pona ye ayebi peut-être mieux par rapport ayebi makambo ya terrain de bakabola chaque ba rôle na bango alors bato tout bazali na Congo bazali ba politicien te bato wana bazali na kombo na bango ezali bazali ba exécutant politique elingo lo ba bato oyo donc bango bazali juste pour ko exécuter ordre ko yana ba mboka oyo nyonso ngana tangi bango nde ba ko exécuter ordre oyo ezali wana sikoyo pona ko loba il faut comprendre il faut ko comprendre mozindo ya makambu ya Congo ezali oyo ngana bengaka oyo pe ngana créer yango Congo ezali centre ya gravité ya mokili centre ya gravité lingo loba moto tout mboka nyonso pona azwa mpifo il faut aleka à partir ya Congo
Ce qui est à partir du Congo, bien sûr, fandi na Congo à cause de la puissance des siècles et des siècles na ba minéraux autour ezali na Congo. Ce qui est l'Amérique comme puissance ezali à partir ya ba minéraux ya Congo oyo et comme ça est puissance ce qui besoin se rappeler na bombo ba kitisaki na Hiroshima na Kaza na gikosi sa guerre na bango ya 40-45. Alors bato bazali na Congo ba exécutant politique o bazali ki bazana opposition mais opposition na bango ezali contre peuple ya Congo. Alors bango bazali ko sangana pona basal ba fandisa ba maintenir situation o ezali na Congo. Alors tous on a besoin yeloko wana te yango nde tous ko lancer appel ezali o tous ko lancer appel ils na conscience ya peuple et à la muka na sens que il faut information et comme la peuple. Ce qui information est comme lié à la former à partir de ce qu'on est formé à recommander la conscience. Conscience est comme émaillé la conviction. Alors la conviction on a des conviction à partir de la conviction de à recommander la action. Action en autres que le bezali ni les soulèvement populaire. Pour la ligne tous que le soulèvement populaire parce que Congo est un maboko ya bapaya. Congo eza kokende pona ba panza yango. Congo eza kokende pona ba makambo ebele ba simbi mboka na biso. Alors solution alternative o ezali pas alternance ndenge bango balobaka puisque alternance elingi koloba kolongola chauffeur ko remplacer na chauffeur mususu. Mais kaka motuka kaka yango moko wana nde babengaka alternance. Mais awa toza koloba alternative. Donc la seule alternative ezali il faut qu'on ait un soulèvement populaire ou une révolution populaire. Pour la nini naza koloba yango. Nazo loba yango pour na été et ça la queue et puis que le système ezongi sa compteur Congo à 0. Et à partir ya wana ndeto bandi ba fondation ya sika. Ndeto zui mboka na biso na maboko po eloko biso tozali ko bunda awa, tozali ko bundela po na mabele. Tozali ko bunda po na baboto la biso souveraineté baboto la biso bosomi yango nde toza ko bundela yango tozo bundela eloko mususu te toza ko bundela ba élection te toza ko bundela te ki présidence non toza ko bundela mabele po moto asidentifiaka à partir ya mabele. Donc mabele nzambe asali moto à partir ya mabele yango nde mabele nde toza ko bundela mabele kobimisa bapaya pour biso tozo contrôle ya mboka na biso et à partir ya wana nde tokoyeba kotiki mabele zala ya biso kotikela pe bana oyo bakoya na sima na biso po bakoko batikelaka biso mabele bamvuluzi kimbangu batikelaka biso mabele. Alors na mabele wana tokoki te tokende kopesa yango na bamisusu tokende na baélection na batu misusu bapaya po tokende ko légaliser bango ndenge bemba asalaki a légaliser kanambe akendeki bon wana na kokota na ngomna zongi selo na maloba mama wandiwa matondo yoko bomba penza na kanisi tokozala na yo lisusu soki tokosolola sima toyokana pona kozala lisusu mbala sima kokota kote oyo lobaki pona bemba ta mususu mbala sima ekozala esengo mingi makambo yo lobi papa nazangi ikamba koloba lobi makambo ya solo penda il faut soulèvement populaire conscience ya peuple conviction action soulèvement populaire pour peuple basi balali pongi peuple azozela le royaume de ciel de konangai peuple wapi ya kotelema kisi o enyati biso na Congo enyati population bato ndenge lobi wana bato yo soki bato ya siat wana oyo bazoko somba ba politicien peuple ya kotelema papa conscience wana loba mosalo to kosala ngai na yo na bandeko ebele bako na diaspora na kati ya mboka bako telema batia maboko po ki soki tolandaki tango ne monda sema lobaki na biso le 7 8e mois 2017 mais tozomona makambo nyonso ezoleka te peuple yango otei peuple bango baye bazui moto le vatra affamé hein balobaka nini na monoko bapaya na point d'oreille ezaka na matoyité ezaka na matoyité abinya telema ba pesi 5 euros $5 fande komona amona lobité azomona lelo suka na yati ya fufu alia
siko tosala ndenge ni peuple alali papa mboka eza kokende kaka boye nga nazongiseli yo maloba po ete lelo tokosola mingi te ezali ka mwa introduction mpo tozala na yo toyeba nano makambo ya élection maloba mboka yo mato. Oui, merci Mama Wandiwa. Ezali te ke peuple alali soki totali na baye oyo auti kokufa na kote ya Kivu alali te atelemaki. Soki tolandi ndeko oyo mosusu Rossi alali te atelemaki. Eloko ezali wana ezali devoir ya biso bato tozali banda to pesa bonne information ya solo po yango eza nini eza boye bango bazali baloki o baloki bazalaka libanda mais moloki pona aloka yo il faut azala complicité na moto azana na yo esika moko na ndako na yo na famille na yo pona ayeba koloka yo. Alors oyo azana kati ya famille no to benga bango bandoki ya Congo neti bato bazo benga ba opposant ya peuple bo bazali bandoki ya Congo bango bazana complicité na bato bazali banda baloki bango pona ba exécuter eloko na bango baloki bakoki koya lisusu na Congo te yango batindaka bandoki ya Congo batindi soki tozwi neti ka ya tozwi bato ya rassemblement tozwi bato bazali na UDPS ozwi bato wana bango bazali bandoki ya Congo bango bazosalela bato bazali libanda bakoyebisa bango ke voilà Congo azali na problème politique Congo azali na problème ya élection Congo azali na problème ya alternance. Alors baloki bazoloba babiloko wana pona baloki bazoloba biloko ba démocratie pona batamboka na bango bamona ke bango bazali ba démocrate. Or baloki bazali ba toto zo benga bazali ba monstre. Alors tant ba opesa message wana ekomi pa ya ba exécutant politique ba bimisi yango tant bango ba bimisa yango ezali na ba bimisi yango no Congo na problème politique problème ya élection problème ya démocratie mais bato ba ko aider bango o tout bazo faire partie na kati ya système ezali média ba média ezala ba média na libanda ezala ba média pe na kati ba ko relayer yango ba ko relayer que no Congo na problème politique donc ba longoli réalité o ezali na Congo problème ya occupation. Alors na siko ezali siko biso ba média o ya biso il faut te pesa ba bonne information koyebisa bana ya Congo ke mboka ezali occupé soki oyo ba to bazana rassemblement ba tu ya UDPS soko zui Chilombo Félix koyebisa peuple ke moto wana azali kosalela baloki ya Congo ba pesi rôle ya ko jouer olobi pe Fayulu aza pe na rôle ya ko jouer bato tout baza na opposition ya peuple mozito baza ebele batondi kuna bango tout wana bazali po bato wana balingi kolongwa te eloko ezali muta kolongola bango peuple yango toza ko insister que message fait le cas ya malamu message ça la distraction te ndingi tozali wana libanda biso pe tozwaka ba makambo ke to lobaka non problème élection c'est le cas na Congo to kumisaka yango mais or soko landi ba makambo ya élection ndeko na biso moko kombo na ye Zaki azalai ko sala na CENI puisque CENI problème ya CENI zalaka mission ya CENI zalaka moto ya ko gagner CENI arobalola ba élection na faveur ya moto na bango oyo siat alobeli bango ya ko tia puisque CENI ezali comme maloma CENI ezali pe occupé d'autant mboko eza occupé CENI pe eza occupé alors ezali te ke biso to kende na babiloko wana non to kende na biloko wana te yango nde toza ko insister il faut nini ko sala soulèvement populaire mais pour nini to lobaka Congo ezali occupé mama Wandiwa na pesa moi différence moi rapide awa ezali na biloko mibale balobaka ba misusu balobaka infiltration ba misusu balobaka occupation. Alors ce que lobi occupation pour occupation ba yeli bino na ba côté bino na mboka ba imposer bino ba fandi na mboka na bino ba komi ko boma bino ba komi ko pesa bino ordre ya ko sala. Alors occupation ba condamna kango na niveau international na niveau nyonso soki moto ba ko occuper mboka na yo okufunda bango na justice ya mboka na yo pe okolandela bango na justice ya libanda
mais ce qu'on dit infiltration ningi koloba mota infiltré na kati ndako, ça veut dire que ce ka koti ndako no kangaki ba porte na yote okangaki ba frontière na yote, donc vous la faute vous la yayo. Alors il y a un monde tina ya occupation ezalaka yango wana yango tozolo ba ki soulèvement populaire esalama pour na tanto récupérer mboka to landela batu oyo tout baboni batu na Congo basali génocide, il y a plus de 15 millions ya batu oyo basali ba viol oyo ba piller Congo. Alors batu il faut que landa bango à partir ya occupation, plainte de recours qui ça à partir ya occupation, des plaintes aux à la recevabilité, il y a plainte à partir ya mboka na bino moko na Congo pe na libanda pour na bolandela bango ndenge Israël a landela batu oyo tout basala o babenga ni na bango na guerre na bango wana o basalaka génocide balandela bango na libanda. Okay. Alors la même chose aussi biso tozali grande nation. Tozana bamvuluzi kimbao, tozana bamama kimpavita baleka, donc grande nation ya Congo, Alors ezali na biso il faut que landela batu wana metoko landela bango, il faut que ça lana un soulèvement populaire nde tozi bo somi nde to landeli batu wana. Et lisusu na batu oyo bakufi. Il faut batu wana bakokende na pertité. Batu wana il faut justice et salema. Justice et salema à partir ya temps de sali soulèvement populaire bo zimbo kana bino na maboko. O ba mama oyo babungisi bana na bango, o babungisi ba famille na bango. Mais justice na bango bo sala mundengi. Bo sala ngo à partir ya nini ya occupation bo sali tant de sali soulèvement populaire tant de ça ba plainte comme occupation. Nde bo sala bo récupérer biloko wana et lisusu batu oyo bakufi. Moto soki akufi azalaka na prix ya kofuta te. Moto soki akufi ezala pe moto wuti na mabele basali na mabele échange na yango basalaka bapesaka mabele babengaka yango justice compensatoire, donc justice de compensation. Donc ndenge salemaki na France France Belgique na Bolimbisi Mizezuel ezali vraiment wana sujet wana ezali lisusu émission mobimba ya kokota na yango kasi pona ngonga nde na studio awa ngonga penza ezali ya kosila po ete mususu akoya na sima parce que sujet oyo tokokoba na yango makambo ya occupation mbala ya sima po limbola penza malamu po ezali penza émission mobimba nakanisi bolimbisi mingi bandeko bazali kolanda ezali likambo ya ngonga Mizezuel azali analyste alobaka mingi analyse kebele kasi ngonga nde ezali na biso muke po ete moto muso azali kokota na studio mbuta na ngai bolimbisi mingi topesio matondo na ngonga oyo tozwio kasi tozongelo lisusu mbala ya sima opesa lilobano ya suka na seconde po tokanga manaka oyo matondo. Oui, merci maman Wandiwa ko bengisanga ko pesa ngo opportunité ya mokolo na lelo ya koleka na bomoko ya Congo na bomoko ya mboka Congo bomoko ya mboka TV merci mingi donc ya koleka ko sembola na bandeko bazali kolanda biso na ba auditeur tout balandi biso na pesi bango lo sako mais yango na koloba boye to kozonga lisusu mais il faut koyeba kozala nango présent à l'esprit que Congo na lelo o tozali koloba ezali sous occupation. Alors na sous occupation solution ya mboka ezali nde kokende na révolution populaire ou soulèvement populaire. Voilà nde eloko nde ya makasi nde yango wana mais na kozongela bino na pesi ba auditeur nyonso matondo mingi pe losako na bango nyonso. Mama Wandiwa merci ya kopesa nga opportunité na mokolo na lelo na suki wana. Merci ndeko wabino Mizezuel Mbambu na New York depuis les États-Unis. Matondo merci. Matondo mingi ya solo pena bandeko balandi o ezali combattant, un grand combattant donc tata oyo abunda tozobunda otala biso tokomi mibange po ete tobunda mingi na États-Unis, Amérique, na Europe ba combattant batondi oyo bana Congo batelemi po ete kolakisa bo moto na bango na bana pona ko bunda na mabele na bango ndenge ndeko lobi occupation za na Congo tokozongela po azala makambo ebele ya koloba alobaka makambo ya bwanya makambo ya solo tokolanda ye susu mikolo ya likoya bandeko na ngai
kanambe na gouvernement na ye bato yoso baoteka Kongo ye bango ndeke mokola kufaka abosana ete apumbwaka ekumano bengbe moto na yambo malobomboka yo